bana maison mère bo inangate po biso tout bana wenge to bana maison mère Weranson le roi de la forêt avant kota no makamwana na mtale yembeli na inana yembeli ya Weranson et comme ma bé na nene Weranson yemba sous bienté ko yembela Weranson changer Weranson azu tonalité mosusu na ebité tonalité oyo Weranson a komi nango ya ko yembela e uti wapi papi kakol ya saka comme le roi téléphone ya double sim côté aza Weranson côté aza Fally Ipupa atika et le wana téléphone ya original les a sim moko les a sim moko vraiment et ça passe tout le monde que Weranson tout le monde le roi de la forêt mutu le roi Weranson a comme ko beta ba concert à chèque bon ça la bien tête ils a bien été communication ya Weranson et ça ko kufa Weranson azobima un vrai un faux chanteur par rapport chez Weranson banze mona Nicolas Zobete zo kanate mais le lot ba comment que ceux qui aïe na bar to e place mo alinga ben bouir ba bachila banze ya kala mais pourtant azana le phénomène azana banze mo ya sika alors na sengi na bureau ya Weranson attaque moi ya la samba attaque moi na maison mère Weranson ba songi sae na tonalité ne ya koyemba ya sika Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Salande Makam. Voilà, chers amis fidèles téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Ici, on a fou d'ici, analyse voilà, avec Yannick Wenge, moto, oyo atonda Nzambe, bisozo Nzambe te mawatro. Merci de la fidélité et confiance. Bozarango, bosarango, botala biso, awa babilata maestro, mikolo toujours. Maestro bete la maman ko bete on 10 euros là tu as changé mais toujours dans couleur moko azosa bien ma kitoko. Merci beaucoup na le président Joe Kassa et cérémonie la pression mbote et pourquoi pas Hervé Kimba parmi les restes la pression mbote na Selenge Sisi Selenge hier ça bien ma kitoko hier te kabilamba au bon d'affaires ba lata en tout cas azosa la kitoko makasi. Je reçois mon invité, il s'agit de Erzumbayo. Tout ça l'analyse parce que quand biso ne te tika la fou d'ici tout ça l'analyse to lobelaka par rapport à Mozo les kanambo qu'on a biso to zela raté au ministère mokaye au commis journaliste biso tout ça l'analyse par rapport il y a l'actualité oyo elekaka nambo qu'on a biso. Je reçois déjà mon invité cameraman absolument fongola déjà. Bonjour Erzumbayo. Ya bonjour Yani Wenge mon tatona na kibonza. Bonne santé ça va. Ya santé nzambo sala kandera to yokanaka nzambo sala talarara. Tout ça toujours en forme, nous avons appelé souffle de vie. Il faut te merci. Merci na Mohamed Moleka Vouando. Mon colon Toukou. Mon colon Toukou, le président homme d'affaires nyos au monde. Tayo bagizi président homme d'affaires nyos au monde. Motema ya mama ni mama Charity Moleka fondation Charity Moleka toujours en avant. Semaine où auto pesa biloko na communauté ba sud-africain na ba zimbabwéen. OK. Ba Congolais pesa te. Ba Congolais bazo zede belé. Mama Charity motema malam bazo belé. Calamité to pas nigérien to pesa mbote sans oublier Obed Nzaou agence Noëlla NG Business solution asombi ba track asombi marambe belé soko une agence naé maramoteza bien to bossa la raté Gucci Pamala Mbongo Gucci Pamala IGF il y a un homme d'affaires tout ado kanga wala ta homme d'affaires là ta bien te cara bien te deux by deux il y a un palais na le roi Mohamed Moleka na palais il y a Gucci Pamala mais na palais net le roi manager patron Papi Kayembe. Merci beaucoup Papi Kayembe toujours on attend donc tu vas aller sur la Fally Ipupa to beta concert na concert on a battu musuba le beta kimpiaka musuba le beta kota ile laki busy mais assez la grande publicité. Réaction Zani. Il y a réaction dans Zali Fally Ipupa na niveau au aigle na PC mbote non pas Zali na niveau Zali kobeta concert échec bongo za no bien te. Répétez ça. Kobeta concert échec bongo eza bien te. Donc Fally Ipupa beta échec na concert. Nous sommes des journalistes tout ça la analyse. Exactement moto so qui a salé lo mabe bino boleki na TV bongo lo bana. Le gars na TV lo bago waze kwa tondi siyo to likana yamba wa waze kwa tondi waze kwa tondi saka na ndenge na ye. Okay. Na ndenge na ina niveau oya linga kezala poze katika le koloba teke aoleka akobeta skala tondisa tika koloba ngote alobaki akobeta makemanda chance esa sila aolinga make waze kwa todo
to sera manda chance ba musique yo na ba H na bino bon mo finga na zeko za bien té moni fali poupa na niveau au aigle ou azali vraiment na niveau beta stade de martyr toi eza deuxième concert na ye abeta stade de martyr abeti abeta ouverture ya nini ya francophonie abeta na nini na Brazzaville abeta siko masamba débat abeta siko na bandal parce que bandal eza fief na ye ke tout le monde a niveau artiste monene bon asala piaka bongo eza bien ta fallait masai piaka il fallait passer un piaka solo aigle vraiment ça l'impiaka photo lobela bongo pour les concerts au fait concert populaire comment vous ça la piaka te concert populaire ndé batu ba ko te belé comment est-ce que ça la te concert populaire batu bongo ni ba niveau ba fali ba nango na ba niveau ba nango ba wira to ba sele ba niveau bongo ba wira ba siko sa piaka te ba jibe ba tiko sa ba piaka ba concert populaire ba concert en plein air ya piaka ba niveau ba batira au sala cause ni ça que fallait pour pas abeti concert ou que non batu ba ya fêter 10 ans à fondation batu ba répondre te eza cause ya communication ça allait bien te na batu mais il y a une publicité dans le téléphone kasi omani yango so boma makambu ezo boma makambu susu makambu ya kosala un artiste niveau lokola fali poupa alors la publicité ya concerné na téléphone mais ça lobi les stars numéro 1 so ayi ba wario ba ça partout dans le monde entier ba ça partout faire abi ba ça belé ya lobi ba ça partout pays baza partout c'est normal faire pas baza belé il y a baza partout mon baza ba grand artiste moko na biso alors il faut ba charger la communication na bango ba charge wana ke ko pekisa artiste ko sala publicité na téléphone publicité bongaka bozu yango bo réaliser yango bien tango ba repanza yango lelo to comment la facilité mo ya réseaux sociaux et da batu et dimna to ya mbongo ndenge zalaka ke na olingo beta concert ok na antenne ok na digital ok na nini soki to na 50 chaînes faut pesa mbongo na 50 chaînes lelo makamona za la souté faut pesa mbongo na 10 chaînes moko boy o etikali otiena ba page na yo omoni otiena ba page na yo batu batali lelo eloko wana ezali souté artiste comme vous a mis filmer na téléphone ami apesi ba petit na ye là ba pesa ko pesa wana ba pesa na bana badata te ozolanda oza badata te ndoko afali vraiment roza na bana badata te esalaka nango pete esalaka nango peke elo mosusu date eza te la mosusu ke omoni fali atindelaki yo publicité mpo publier opanza mais obosani na yo la mosusu olosala eloko moko boye naosala yango moko omoni obosani yango moni ke concert ya fali poupa esalaki échec ezali manque ya communication artiste monene lokola fali poupa akoki kosala publicité na téléphone te ke po ete mokili mobimba eyoka kinshasa eza monene parce que 12 ans babeti petit fali na porte bango bwaka eloko mona moko boye mais pas fali babwaka batu vraiment peut-être consigne to ezali nango kaka 12 ans normal ngana pesa respect ya baartiste eza te le petit voilà artiste 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 ça la nini asala abeta banjembo interpréter banzembo ya fali pour banzembo eza yo comme si moi l'artiste artiste tant yemba quand on dit artiste muto déjà a telemi liboso ya batazo yemba c'est un artiste il faut te respecter biso presse moi na raté biso presse to kendaka un moko ko interviewer un moko nani mon cher on a presse internet après ça TVT on a presse internet c'est nani OK na yo comme si moi na artiste moi na va passer valeur yo mo doit jouer na télévision va passer moi na passer valeur non ko bengana mwana lokola azali na mwana te jeune lokola neto ndenge tomona ke apporter no ya artiste apporter comme ya artiste ko pesa valeur wana te on de niveau wana ko tindika ye ko bengana libanda bongo lokola comme si un individu mo betomona ye bavana na fali poupa bazo répéter ndenge to vandi kaka bavana fali poupa bazo répéter bango mibale petit ozo baza wa communicateur donc tout alobela fali poupa fali poupa bete 12 wana et c'est le roi que ndenge nani jo sapero nani wa faire rigola nani kindingu et c'est le roi kindingu ndenga salaka makambu ya faire rigolo bongo et comme na temps moko boy kindingu na concert moko populaire ça ta VIP boy kindingu akota alors il y a VIP bazana toi quand tu passer ça la publicité artiste vraiment ça qui bien en tout cas to ko peu to bongisaka moi na wana
Petit Fali apporta comme mon artiste et musicien il y a moko na biso donc avant un musicien mais apporta comme quand même tout le monde a concert à Fali ba répétition bazana Fali bet voilà ba beza 12 ba beta 12 comment là ba tu mususu o kutu ba lobela Fali kutu bien te tomoni bona ba kati wana ba journaliste belé ba c'est na parce que ça ba beza parce que fallait après avant 2 jours à concert à lancer que concert au beta les a dimanche mko ma ça guerre na date dimanche c'est le 26 et le 25 mais pourquoi pas ba communicateur les ba commissaire public qui te pour ils à la plein concert roi wana ils à l'empire ande bat ba oloba kasi yamo eloko tozoloba artiste a sali erreur ya date artiste a sali erreur na sala erreur ya date ya concert ya nani ya Lombongo Lombongo bengi ngai zoom o sali erreur ya concert na ngai ya Dirba ya date na lamuke mbamo pona si mbamo pona luki ngo na dilitse ngo mbala mako na sali ya sika na chela desko ba communicateur ya Fali Poupa tango artiste a sali erreur ya date yango memi artiste na piaka po batu bebe concert eza dimanche artiste abeti samedi batu na mutuna bango bebi ke tokene concert ya Fali Poupa dimanche na terrain municipal dimanche ebete samedi ebete samedi mais date dimanche mais hier alobaki date dimanche OK parce que batu bazana maele wana ba okende dimanche alors nous aurons un concert ezaki samedi alors azana bureau mobimba OK bazaka ba proche na ye basala musala bien te vraiment eza ba erreur a bongo vraiment eza malasima tozongela yango te biso zaka lokana sala attaché les postes à Mohamed Mole Kabo Mohamed Mole Kabo pesa nga dasi moko asala erreur mo ya dasi moko ngai mbala moko sena za ona ko ebisate Mohamed Mole Kabo osali erreur à dasi boy merci beaucoup to moni to dans le soir concert avec Yaouer ensemble le sous comme to beta soir concert to dans Londres concert olingi kama ya bampierre ya to beta soir concert nanu donc bien raté mais ba artiste et musicien ou ensemble la petit concert piaka bat bazaki te na rata salle salwa malgré publicité zaïde parce que place aux publicités qui va combattre Batrikaki de la Luka date mo ba publier date dans jour moko par rapport au lokolo mo ngondé bon et là on a sur le baka que ça a problème ya ba attaché de presse ba musicien OK Moutouloura Weranson le roi de la forêt phénomène ce qui mouto comme na niveau wera comme ko sala niveau ba piaka bongo ya passe artiste na biso congolais baza na bato ba osunga bango te bandeti banani basunga baza na ba tout ce qu'on dit na bureau ya Weranson mo ba osunga Weranson te OK bazolinga Weranson pour na voyage balinga Weranson la mususu po kabela bango eloko liboso ngina betalo nsete bana maison mère bo inangate po biso tout bana wenge to bana maison mère Weranson le roi de la forêt avana kota no makamwana na ntale yembeli na enan yembeli ya Weranson e komi mabe na nene Weranson yemba sou bien te ko yembela Weranson changer Weranson azu tonalité mususu na ebite tonalité oyo Weranson a komi nango ya ko yembela e uti wapi papi kakol Makaba, et où tu vois, puis Makaba, quand tu as Moutasika, elle a une idéologie à maison, mais on va bien te. Weranson a eu un bamongo, le roi de la forêt. Ça colle déjà comme colo. À regarder souvent, on a un Kibo Jeunesse. Kibo Jeunesse, j'y vais changer voix. Je vais pas encore y matin la fois. Moi problème na gauche. Mais au moment que Weranson koyemba na e tonalité koyemba na e koma mabe. Batu ba ko koyebisa Weranson te. Weranson tonalité nozo yemba eza mabe. Yoka Weranson koyemba ba kibuisa pipa. Yoka koyemba Weranson ya ballet général. Balakelele. Yoka koyemba Weranson ya Weranson azobima un vrai un faux chanteur. OK. Par rapport, si Weranson banze mona Nicolas Zobete zo kanate. Mais le lot comment que ceux qui aillent na ba to e place mobe alinga
mais pourtant un phénomène Yassika. Alors na sengi na bureau ya Ranson attend que moi il y a la samba attend que moi na maison mais Ranson ba songi sae na tonalité ne ya koyemba Yassika. Mais la moni héritier watanani pardon c'est le scam à répondre le Sankara à lobby fait rigoler des phénomènes fait rigoler yende phénomène à répondre le premier ba injure en Sankara réaction ani yoza réaction na ngazali déjà ko eza da manquement ko benga déjà phénomène abenga alongola wera comme phénomène apesa faire rigola et ça déjà qui impolitesse et ça manque ya respect parce que et ça manque ya respect parce que ba wera so na phénomène ba pesa wera so phénomène ya makambo ya sala c'est complexé non naturel nature n'a pas complexé répétez ça azana complexé parce que ba télémisien na stade munene bongo na âge na ye ba pesi micro abuaka kokina ko raté ya akokana ko raté na stade tu fais rigoler luki moyen mais luki méthode nini fait rigoler comme beta ki fouenenge pote moi na mai à se retrouver après a meki ko boaka akoki pe kakate place créateur abuaki kitoko koleka ye si quoi on benga faire phénomène on benga faire phénomène ani on benga faire phénomène ya ninga tondisi stade mukamba liboso ba stade on abeta ba stade belé bon rassura beta combien de stades na monde nous sommes pour la Sankara nous sommes pour la Sankara pe la minute azo bomba maison mère pe donc d'abord maison mère pe mteza Sankara pas so bomba maison mère Sankara lelo akomi le rôle na ni téléphone à double sim côté à Betty Ferre côté Ouera Ozolanda akomi téléphone ya double sim na koloba ndenge nini azana na Weranson sim ya Weranson azana sim ya saka komi le roi téléphone ya double sim côté aza Weranson côté aza Fali Poupa atika eloko wana téléphone ya original ezalaka sim moko ezalaka sim moko vraiment eza passe to mona ke Weranson to mona lelo le roi de la forêt mutu le roi Weranson akoma ko beta ba concert à chèque bon chèque ça la bien té to lo eza bien té communication ya Weranson eza ko kufa alors maison mère mobimba ba telema ba lobela wera ba vérité wera beta concert en Afrique du Sud na stade ya munene stade au Michael Jackson abeta stade au Koffi Olomide Akima ozolanda lelo wera beta mais wera beta yango na mpiaka to sala musala ya makasi wana to sala musala ya makasi bafuta biso pe ba mongo na biso to sala wana na dadi image to sala wana na batebele to sala wana ozolanda to senga na Weranson un d'abord makambo ba concert wana ki oti akeno meka place mo ba ke meka ba loko na article ngo ba Fali Poupa article ngo ba faire rigola article ngo ba héritier Watanabe article ngo ba Bina Filé ba Fabricaz article ngo ba Ibrator piana article ngo ba Déplique biloko wana yakona ko mekaka omoni siko lelo Robino Mundibo article Robino Mundibo ko betani da buzo be simbi te buzo be simba wa be simbi te Robino Mundibo banda zalaka trop aigle Akoya, il y a ce qu'on appelle ça le mot na miel de sort. Miel de sort comme porte-parole, il y a fait rigola. Répétez ça. Miel de sort comme porte-parole, il y a fait rigola. Et comme émission mobile bayambi miel de sort au lieu de ta carrière musicale. On le verra faire. On le verra faire. Mais mon c'est le PC le pas comme porte-parole. Il y a moi si ko bodo flatter mon tout phénomène fait rigola. Voilà qui est politesse. Mutuloro là faire rigola bolongo la combo ya Weranson phénomène beaucoup de pensaï eza qui flatterie on flatter la ni mais akena na stade wala faire apesa miko akoka koyemba akoka même pas koyemba nani ti faire rigola timbali azu miko abeti ki fona pas ki fona yango déjà hymne mais ba obi Sankara wera mtatinda kai ya finga te wera rotina Sankara te wera akoki kosala buzoba te wera aza phénomène wera aza igwe wera aza muto ba respectaka trop wera aza camarade ya ba ministre aza camarade ya ba politicien minene wera kosala eloko wana te atina Sankara de kuta akene kofinga Sankara de kuta sala buzoba na ye azwa crop na ye azwa vie na makambo na buzoba ozolanda azwa vie na makambo na buzoba alors totika kopakola nani Weranson phénomène na buzoba na malgré azoki no kosala ba bampiaka na kono sala tala niveau oyo Weranson abeta na salle moko lokola dépôt ya